Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Alors, mes chéris, Fika. Ah, mais pourquoi on a dit de gagner comme un calme à Fika? Bon, Nini. Ça me va passer. Mapasi na komona yokosakela na ndunda olbokolistike mawana motema okuna kusiomoki alanda lumumba wazakuna bazambe Afrika tokengela ndela. Oh, ya Jeannot à Londres, Jeannot la belle, yonde les grands paroliers balobi kolonga kaka utakala na Zanzibare bateka ngai mwindo ngai mwana ya Kongo Senegal moninazefine makumba ngai mwindo mosika na Amerika Afrika nzamba tundisa yo na bomengo itana yo basalela batongo kombula ya mawaye mayele sembuya ya Nzambe bakangisaki mbango pasi ya koloko profeta mwindo akota mbanzavelela oyo ya Yesu Kristo mabiju mosi patrone zalipanda moyo kingoma lungulu yoyo amatisa bendele ya Yoshie na levo Nzambe ya zefire mulevo azalaki heyo Afrika Afrika heyo Afrika Afrika Elisa na Sud Africa pona bomengo bakundi mosali ya bana Afrika baye koti ya ndelo na mabele ya lopango ya bigai mabele ya bana Afrika mobili ekotelema heyo Afrika Afrika jidele amporio heyo Afrika Afrika balobi au Congo président Fati Tshilombo moto na tondolo balobi Afrique du Sud président Georges Ndibi yende Gabon ya Rimampuya balobi la classe c'est la différence yonde Rokram. Oh ma bijou la patronne utale na Zanzibare bateka ngai mwindo na mwana ya Kongo Senegal moninazefine makumba ngai mwindo mosika Amerika Afrika Nzambe atondisa yo na bomingo kitana yo basalela batongo kombula ya mawaye mayele mpe nguya ya Nzambe bakangisaki mbango pasi ya koloko profeta mwindo akota mbanzavelela oyo ya Yesu Kristo mabiju metifuna ya biso nabilanga na zalipanda Lolo na kingoma kulungulu yoyo amatisa bendele ya Yoshie na levo Nzambe ya zefire mulevo azalaki yoyo
Africa, Africa, Eli Chanto, Mama Naketa, Chantale, les Châtelet, Aristoteli. Sida, mais américain, Salisa, Africa, Pona, Bomengo. Sali Ban Africa, Maye Kotila Angelo, Namabele, and Pango, Yakungo, Mabele, Ban Africa, Yeko Telema. Hey yo, Africa, Africa, Zibele, Ampoyo, hey yo, Africa, Africa, Oh, il y a Janon à Londres, moi la British, Janon la belle, Boka na biso, désolé. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable. Donc climatisé et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa, donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo Nabiso, il y a publicité, voiture Nabiso est en Congo, Mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture Oyo Tukomona. Okozala jamais décis parce que Maman Bijou d'or à lobby et Zapo Nabiso ba diaspora. Maman Bijou d'or nous a besoin de partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin de micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.